kasi na etumbo toza na yango na bokonzi ya Kabila Fayulu ana poité wani ali candidat ya ba invalidé. En réalité quel est le jeu? Les invalidés balengi ba invalidé ba baza validé aussi longtemps que ba ko sala ka je ba cha Fayulu ba ko gagner na Shadari nete ba ko nika ta ko nika ye na ko bunda na bokonzi ya Kabila. Il a fallu qu'on tient un candidat aux en ancrage. Bandeko balandi ya Congo Millennium esengo penza ezali epana biso koyeba ke bozali ebele scotché branché na site na biso Congo Millennium o tozali na esengo ya koyamba pona bino président Médard Kakolongo oyo azali mokambi ya parti politique na kombo ya Congo en marche toluka ko solola par rapport ya maimazali koleka na République démocratique du Congo mais mingi elo evandisi biso penza na mokolo mwalelo ezali likambo penza nde tozaki kozela likambo toko bimisa nani na opposition asi abimi kasi banungu na ba parti politique et boti toko solango na émission na biso ya mokolo ya lelo. Bonjour président Médard. Bonjour maman na biso. Président Médard Kakolongo esengo penza ezali pa na biso to ya mbao lisu na mokolo mwa lelo kasi likambo moko ezali penza tozaki kozela candidature commune ya opposition toyoki te ebimi kasi makambo ni isusu ekobotaka na kati te candidat bimi te yo landa bakopo ya bato na candidat yo komona vraiment bon d'ailleurs je peux vous dire que Fayulu nana respect na combat na ye et ali mutu moko abundaka na biso etomba ya terrain ala kananzela tunga kutu bato bangi bebeng soldat du peuple. Il faut que respecter combat na ye kasi na etumbo toza na yango na bokonzi ya Kabila Fayulu ana poité bakendaka na bitumba wana par rapport ya base ancrage sociologique mama kobosana te. Au moins par exemple en Afrique tolaka na ba parti historique so kenet par exemple en Afrique du Sud okokota ANC en fait c'est une institution. Au moins tango Jacob Zuma Saleki Bouzouba c'est le parti qui a décidé folongo à Longwe MP la Nangola ce sont des monuments oko sakana nangote le lotala ndenge Lorenzo akokanga même moi na Dos Santos eza ligne ya parti na awa na Congo ngana ozana parti politique bien sûr na utiko ya mais il y a des partis historiques ba parti ata kena fin fo okokota ba membre bazali adhésion ali wani ali candidat ya ba invalidé. En réalité quel est le jeu? Les invalidés balengi ba invalidé ba baza validé donc pona bango lokola mama tuna mutuna nanu yo kanisi ke Jean-Pierre Bemba azala kana course yake ndo prof Martin Fayulu te wa mutema mabe mutem lolanga na zate beba te et puis même bandeko ya Katumbi bako comprendre te bako zobaka pe Katumbi ya zoyeba te aussi longtemps que bako sala ka je ba cha Fayulu bako gagner na Shadari nete bako nika ta ko nika ye. Mais tant que Shadari a collègue, ko bossa n'était que Shadari a ça lobaki na interview moko lobaki batonaki pour Katumbi ya lobaki pour lui c'est déjà fini. Donc tant que régime e kozala Katumbi ya kozonga kate s'il était vraiment na bato balinga ki ba kore comme maye na schéma wana te acha muto azana poité. Donc je peux vous dire que wana za candidat ya ba invalidé. Donc pona yo président Médard Kakolongo yo kolobate penza yo Fayulu pona yo lingi ete kasi pona yo candidat nini yo sepela ki te bati ya penza na place wana makambo eza makambo ko sepela te to ko sepela na mutu te na lobi Fayulu na koki ko respecter combat na ye mais parti na ye et la kakaka na venir enseignement soki o mo penser sango monene na yebela yo tambola na micro na yo yebisanga ata esika fédération Fayulu ezalaka même na changeza na moa mais alaka te yakaka na enseignement donc bureau des enseignements c'est difficile nga kutoto soto nga lobi Fayulu ndena bite soda di pele te biete alors pono ko bunda
na bokonzi ya Kabila, il a fallu qu'on tient un candidat aux ancrages. Lelo, l'IDPS devient un parti incontestable. Maman, biscuit de côté des pestes. Et c'est les bandes en bouc, et c'est la katiambok, ni côté des pestes. Ici, on ne voit pas la personne de Félix, mais nous voyons base, oyokoku kozala. Même dans le Parlement, il y a parti dans ma ponami il y a 2011. Dans le Parlement actuellement, nous avons un parti politique comme Bonango, nous avons un regroupement groupe parlementaire comme Bonango, IDPS allié, na INC allié. Même s'il fallait couteau, dans le pire, ngana bande ko njimake ata mutema beleki balingaki bazwa sui balingi baza la taba ba mutema be makasi balingi bazwa ta kamere sui baza mutema mabe parce que kamere n'opinion ça ne passe pas balingi boli mustama ka mwamida mais to chango pembeni mais au moins azana INC allié deuxième regroupement politique. Les problèmes ici za bande ko wana bazana mutema mabe bazo kanisaki ndenge bazawana soki Félix aleki bango bazate bakolimwa et Félix akomata religieux eza mutema mabe okinde ko tia fayulu ba mitema mabe et puis na mususu maman na lobi nos deux pieds sur terre les sept leaders one ba sept leaders wapi ngana leki matungulu na musika matungulu zana bato matungulu yemo kombenge peli dele set leader poto bakate bazela kasi matungulu ye yo mona kite secrétaire général na etat bonoma kichibala akenda kiawa akende ko kutana na chibala matungulu suspendre ye lobby après 2 jours ye wani pa chibala bengana matungulu azo pour fonctionner a même pas leader na opposition basa gana banani et puis monsieur to faza la respect pour ne biso makasi ye muzuto tuko ya ukutonga banda ona bajoko bazana ba procès ako procès ngoleni to lege to chaka ka poto sana ensemble oh cette leader et puis yoka c'est que je ne tolérerai jamais muzuto zolo bake ba cette gaillard wana de bakangana kina kamwanda kona bango wana bazwina ndingisa ko changer constitution mama to bonisa Kabila pona nini pour Kabila boka mo be côté bango ba yoka ni cette personne baza plus dangereux que Kabila. Donc, balongoli mandat, constitution le biboye, mandat ya mokonzi ya mboka, elaka ya 5 ans, renouvelable, mbalamoko. Mais bango ba yokani, non, toko tia fayu pour 2 ans. Pour bino boza banani, qui vous a donné ce pouvoir, ya bino bo chanjaka, toko njimaka yango e biso, toko ka trancher sur na Kabila, ya 2 ans. Kobo sanate mama biso, Mobutu, a sala de 90, à 97, c'était la transition. Tant que la transition, na Kabila te, bango belenga kolia, neto mozuto a mesena vina ya kozana banda kuna ye biloko par-ci par-là, logo la côté na chômage kaka la mingi tazo ko susute. Biso to lobby ekosimbaka jamais. Plan na bango wana ekosimba te lelo. Bango bakoloba. Et puis yoka pour mona yangu si roche, yoka déclaration ya candidat commun. Exilé politique. Machine à voter. Oui, ngana bozaka machine à voter makasi, mais il fallait bangonde batuna d'abord mutuna machine ango ali wapi. Po Kabila nanga bagomi ko zongo lokola alibi ya ko reporter nango élection d'expression politique. Oh, même yekutu église catholique, bango ba rekoraka na église catholique te monseigneur ambongo lo bendenge nini. Prétexte toi ne koku ko sala report ya ba élection te. Il faut le ba pesa ba concession. Bango ba ko sala ndenge nini. Donc pour nous pensons que ezande mutema mabe ezo salisa bango bongo pamba te muntu normal akoki kondima teke batele biso Martin Fayulu lokola candidat comme ya opposition. Ce qui se fait c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. Merci beaucoup président Médard Kakolongo kasi eloko musu penze saki loko aneti loko la teme saki pasi ezali komona tango kote kuna toyoki te batie
président Martin Fayulu tomoni sika bato o nyonso bazalaki na bandaku na bao bazalaki na ndaku te balati ba t-shirt batia elongi ya président Martin Fayulu côté ya dynamique de l'opposition kuna na ngambo ya côté ya Vital Kamerhe bako bamba na ka ba mabanga na kotuna penza est-ce que président Martin Fayulu obatie wana ezali pona biso nyonso peuple oyo baye bazali pembeni ya opposition to ezali kaka bato ya dynamique nde basenge te bazala na esengo po tomoni baloué ba moto basali makambo nyonso wana penza pona nini heureusement ko baloué ba moto eza biloko basali bakangisi yango. Donc je crois que Ngana Zalaki na place wana j'avais vu à peu près une affaire il y a 100 personnes puis baloué bango ba moto est-ce que yo kanisi que eza bato wana nde bako sala likambo et puis même faut que l'ongole likambo wana ke batie na ba invalidé un candidat ya ba invalidé na ba matungulu sans base muzutu ye moko ana parti te donc bandenge wana donc ngai pour moi na lobby mutema mabe na bango e monani quel est le vrai problème lokola bango baza ba candidat te il faut loka ba manœuvre et puis balobaki yango non to kena d'abord 2 ans to longoli siko to sa élection pour bango ba ya kwedo mbokoko ya batata na ba mama na bango tant bango ba ko sala kate ko tambola kate mais pourquoi tout ça boni sagabile c'est que les qu'il te personnel yo kakate bato mosusu soki oyo azate élection zate boni boyiko nous disons pour nous tokoki kondima eloko wana te yo zalaka na Kinshasa wate à part 30 personnes 50 personnes au monaki na dynamique wana Kinshasa bato batangisi matanga nga bato bako benga ngai epa na ngai yo bato baleki plein nini bosali biso na lala kite te peuple les lois c'est atimbeli bato wana bawo bakanga mutema bango botuna pouvoir kaka la mingi te biso to botama na pasi bango bako kampiaka te bango ko sikoma yebo zongela ngo d'abord il n'y aura pas de transition avec Kabila wana soki bango bozolo ka transition bakenda ko sala yango na soki kofia na fondation na ye bakenda sala yango na Ghana biso awo to sala transition musuna Kabila te ya 2 ans wana e suka kaka na mitu na bango yebi 50 ans bato bazolo ka transition biso to tindi bango ba pona candidat commun to tindi bango ba bando négocier transition kasi eloko moko te président ezosa ape lokwa neti motema pasi biso tozelaki te bango nyonso basinyaki esiko esengelaki na bango te basinyaki mokanda ya koloba te nga na ndimi iyo na likambo wana me kasi ntango Martin Fayulu abimi eloko ni esali te na IDPS batumba banini fa bandimaka parce que président asi andimaki yango est-ce que wana ezali pona ezali likambo oyo biso peuple to kozela to ekomi likambo ba parti na peso obi Trump président des États-Unis a signé te accord bemina Canada kaka na nzela rejere signature obi Nelson Mandela tango akambaki na boloko tango abimi base ya c'est lobby faut boka bona na wini bakabona il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Au contraire, il faut vous féliciter, Fati, parce que ceux qui ont connu la politique n'a pas peuple, ils ont malamu. Ils ont pour conjurer Kabila Zanangote, peuple lobby, bête massacre dans les autres. Na bambo qui est commis de yango mona kana bambo comme mususu ceux qui par exemple batie ville morte il y aura des démissions. Peuple il a quelque chose à revendiquer avec nous. Donc moi je pense que et puis c'était impopulaire ngamoko na sololi na bao bazaki kuna bayebisi ngai que c'était grave. Par exemple Fayulu est allé kolanda Fati même Fati ne voulait même pas signer aye kolande tina chambre ayebisi que non ya katobima ngamoko nazo garantir na ko voter pona yo peut voter pona ngai et der pon baza mutema mabe. Comment voulez-vous même mode ya vote il fallait bâtir Kamerhe na Félix entre débat pona mais comment ajouter matungulu na katiwan matungulu oyo parti nangele ki yaye moi j'ai aligné 20 candidats mama zo micro tuna kaka matungulu il a aligné des candidats ye matungulu wan azana secrétaire général te akelo ko mbongo pa chibal ye moko ba photo ezali suko bokindo ko tia azami matana chef de quartier te chef de quartier to monsieur chef yari fama ton la zate
bon donc tu montoine naie avec Kamere je peux comprendre Kamere a un groupe parlementaire na parlement c'est la politique donc bah si bah piéger processus et d'ailleurs Kamere lo bakiango que tango bazo kende ba bengi Félix Bisik attention Kamere zo préparer ko contre yo ba ko kota Kamere attention Félix Lenga dribble yo c'est comme ça qu'ils sont séparés ba continue à salle Kamere na Félix bazo sur la tête. Donc je peux vous dire qu'ils disent n'importe quoi. Et ça bêtise na bango biloko toko toléré ka yango jamais. Il n'y aura pas de transition à des ans à Kabila que beaucoup de gens muzitu transition kana mitu na bango moko bazonga na Ghana na Kofi na fondation ba kende ko sala kuna awa mama toko yebisa moi bato bazana beni ndenge nini ke Kabila akotelo sous des ans na mboko yo. Donc au contraire, nous devons mettre en place une stratégie commune. Nous savons que ma ponomie, machine, ezala te, Kabila a eu élection. Kabila a eu 2010, machine ezalaki. 2011, machine ezalaka. Eza bokonza mouyibi. Nous le savons. Maintenant, l'opposition devrait préparer surveillance électorale. Ce qui fera que maman, même à ta tranché bango bazolo kawan, bakolo bango le lote, tu es vu que Kabila a constaté pour le 23 T. Tant que tu le 23, on va constater ça. Ndetu batu peuple bakobima monde entier ko tombra yemo ko ko sala mapona mité tranché sur sécurité ton salation na yete. Mais tant que le bozo banda ko négocier 2 ans les sous na ko mona ke bali ko finga makila ya baye batangisa makila pour l'alternance donc Rossi a kufa pour musique ça la transition à 2 ans Rossi a kufa pour bemba ça j'ai dit ekosimba kate baye biso bilenge to bundela awa nous n'aurons pas le temps de donner à Kabila. Nous pensons que vraie transition base à l'élection pour le 23 ekozalate nazalaki na réunion moko organisée par NDI na Seni ndamoko na nanga na ba expert na ye na kati na tombolo mefe na toni nanga tata nanga yebisanga boni yo oloba ke tokenda na machine yango eza ya moyibi kasi débat eza kona te boni ya machine yo moko osoko te sa mama ya biso nanga iskive ngai atindele ngai directeur de cabinet na ye le directeur de cabinet na yo zela kasi tozo kende koluka poto ye basoke za oh bino boyao tina 11e mois ma polémique te webino mbara machine te et puis na tuni sumutuna mususu awo toko kende makambo ya ba témoin boni cartographie à bureau. Est-ce que vous savez que lelo dans 10 jours campagne électorale nan toza na cartographie à bureau de vote te? J'ai posé la question à la scène et bien réponse au bako ça le repérage. Donc nous savons que ma polémique ko sala te yango monaki Kabila tengama kene le kambu ya machine pour taya koloba ke non soki toke élection te pour opposition boyi machine to chango pemberi tout ça que la bulletin papier. Est-ce que comment tu peux interpréter la commission technique que nanga place qui na Seniwan? Il fallait la commission technique na izini na Corée. Donc cette commission technique le temps to le banayo au moment le ngango ya azana cha consulter batu non objectif fait ça pour nani il consulte le kola sene sa kindo ya muyibi wana ya zanango ye moko akokane na kini yongjil azu sene makambo wana te agenda kusoma ka mususu wo azali kwenda ku consulter te sile bitika consulter pour nani non sene sa monique consensus exact sur la machine à voter comme ça mettons la machine de côté pour tenir la bulletin papier c'est clair. Même tango moni de personne le bec allons avec la machine mon tout le pépé d'Epsinga papa il dépêche sa bombi sauter. Tu te connais ça qui est, hein? Tu connais bongo, bah les 22, tu le moyen exact en tout cas, faut tout ça que les bulletins papier. C'est ça le moment il y a causé la temps tu comme les 23. Kabila salissé ma ponamité, le monde va constater parce que assez le bina oni partout, ma ponam. Là le peuple va récupérer son pouvoir. Trancher bango bazulu kolokolo za poso ko bokonzi. Et que c'est décrété. Mais quand vous dites na mukilelo que non, tout ça pour ça 2 ans transition. Mais bah toi Kabila ba ko le ndengene. Donc, Fayulu sa candidat na bango, Fayulu. Azakuna, matungulu kutana ko tanga yete, yakende. Donc, na banduko banga yeke, oh, za expert ya FMI, mutu agenda kula mbongo pachi ba, nazo monete, Bemba, invalidé, Katumbi, Baboya ya aou. Donc, pour moi, je pense que Bakuta na bato, le deux leaders aujourd'hui.
c'est Félix et Kamere. Parce que Kamere, à part ma camarade Bamida, Bamakambo Moussoussou, on a partagé, mais au moins, ce qui est à Est, il a un mot à dire. Fati, l'IDPS, et ça partout, le deux candidats là, d'ailleurs, je peux vous dire que Nazalaki, na et Bandoya NC, na bato IDPS, j'ai participé à la réunion où on a structuré l'opposition qui a mise en place à la Mingite, bato ya INC, baza prêt pour nous soutenir Fati. Pour na bango balobi, bako soutenir Fati et non, parce que Fati au moins, poids politique est ali. Donc je vous dis c'est clair. Candidat wana akosuka na bango kuna etali biso daye kutoa batu balelaki. Merci beaucoup président Médard Kakolongo. Tokomi penza na suka ya émission na biso kasi soki eza na message moko esengalaki na yo o lancer na ba nyonso bazolanda yo. Message ya limoko boye bake to ali na groupe mibale awa batu bamona Kongo lokola bilanga na bango. Lokola bango bazate élection ko la te lokola bango bazate eloko ko sale mesate bazana kati ya ko monter biloko butu na moyi batu babosa na kake bazayi balobaki awa avec ou ça la machine to ko kende lokola ba invalider be machine ko mima be machine akabili yale mabe tozo boya yango na muté pour ça machine à muyibi mais pourquoi pas d'abord Emile Salobaki que avec ou sans yango tozo kende. Mais on a longo les bino comme ngambo na biso et puis amalgame grave maman na chite place one mutu moko emel sezo bisanga ono il faut comprendre ba paramètres politiques au monde Mandela salakate à hauteur de la prison à la présidence oh bon ba kakabe pour na bakambo na biso Mandela bakange pour na apartheid parce que le abantu monde la ba noir ba mindele bazonyo ko la bango bemba bakanga makambo na ye moko ya Centrafrique. Et puis, il paraît qu'il apparaît même à la banque française, à ça n'a rien avec les Congolais. La plupart des bateaux, ils ont beaucoup privé. Nous disons, pour nous, le candidat va invalider, na batu bazana poité, to boyer, peuple boyer, bientôt qu'on se trouve. Tozo kende kala mingi te pona kuma alternance peuple congolais ya libanda ya kati toza la ini eloko moko pona ko bengana Kabila na bato na ye transition bakomi ko loka ya 2 ans po batonga le susu bandako basala na bango basiba tekinyo so esili boloko transition ya 2 ans réalité to kosalaka jamais transition na Kabila s'il faut une transition c'est le 23 décembre 2018 mais sans Kabila. Merci beaucoup président Médard Kakolongo na maloba na penzande totie litono émission na biso ya mokolo mwalelo tozaki na esengo ya koyamba président ya Congo en marche bino nyonso baibozali na diaspora kande tozo chuter na mikolo na émission na biso benande ono matoi a voter pour na t-shirt te a voter pour na nzala te. Merci na number 1 ya Congo Millennium papa Riki di Bendi ensemble na maman Jolie di Bendi Languli Barbie Pomme Verte place Bala makasi alisi manae ezalaka toujours moi sur penza ya makasi. Merci également à Koudou Kanklo Sambila na kozela penza ba masonde to sola ki osavre bien. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement na chaîne YouTube na biso parce que toi on a besoin bozali belé. Encore une fois merci vraiment wana na simba motema ADG Bambou Mavambu Golf One merci à toi. Merci également moto akobenganga mikolo mokuwa. Merci mingi na yo vraiment na bino nyonso baebolinga kabiso Chabani Nyembo je vous aime beaucoup. Merci à toi Jires Mwanda, merci l'équipe technique Mombaya Congo Millennium, merci à moi-même Tatiana Osango câble mère de la presse congolaise, merci à tout le monde. Abonnez-vous massivement pour na bao komilanga pour na likambo Peter Tiani nanu ba libéré tazaka toujours na prison centrale ya Makala marche moko ngé sala malelo kasi Jésus contre-temps parce que voula et beta qui na communication penza et les kanaki malamu te yango ba reporter yango car na Congo Millennium bozwa ba nouvelle wana nyonso soki nzambe azongi te retrouvez-nous prochainement au revoir.